Étoile de love, les étoiles. 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 Alléluia. Oui, merci. Tout est colonda moi banze momi balé o yankolo o to fungula masolo na biso boyebi kaka nzambe aleki nyonso sans nzambe toza zero yango yambo ya kobanda masolo tokumisaka nanu nkolo na mwa baloyembo oyo esengeli tokumisa ye yango wana nasengaki na bino bozala na ligne po toyoka banzembo ona uti kotiela bino elongo ngai na bino. Merci vraiment balanda panda sangwa Congo lelo ezalaki tosolola mwa moke actualité à Paris et puis toyeba tokoyamba aussi maman la biso Oasis beauté naturelle pour intervenir na quelques mois masolo oyo tokoyi kosolola parce que yaza mona poto lelo te mona poto akala batu bayeba pe Oasis te lelo faut bayeba quand même Oasis beauté naturelle azala nani bomona na ba émission belé Oasis asala a intervenir na makambo belé bagage pe ezali donc bomona penza o nyo saloba niveau ya niveau na ya niveau comment niveau intelligence na ye tout mona kiango niveau makambo ne tout en tout cas ça moi si oyo nga pona ngaza moi sa classe d'abord sur la bien posé lelo to yamba eto yoka mwa muke Oasis beauté naturelle azalaka nani asalaka nini potope ayango awa ayango lelo to abotama awa to yeba nka lelo yango nazokota Oasis beauté naturelle to solo la mwa muke Paris ndeka to solo la Oasis beauté naturelle. Merci balanda panda sangwa Congo nde na bisanuka Oasis beauté naturelle obolukaka moto bolukaka yeyo Oasis aye. Naibisi bino, ça va ina mabe. Bonjour Oasis beauté naturelle. Bonjour Edine Image. Aussi cité. Ça va? Aussi cité. Bonjour Edine Image panda sangwa Congo. Merci. Na sepeli na zaka fier mingi so na oyo ka Oasis azoloba. Azo kumisa Edine Image panda sangwa Congo ça la bien. Alors, beauté naturelle lelo bato balinga bayeba beauté naturelle azalaka nani abimela wapi asalaka nini d'accord bafani na balinga bayeba ngo lelo oh lelo beauté naturelle azalaka nani après de kota maka mususu beauté naturelle azalaka nani asalaka nini abimela wapi. D'accord. Bon, beauté naturelle, azali l'aîné, ya famille, na botama na papa grec, maman Kassayen, na botama na Lubumbashi. Je suis l'aîné de 5 enfants. Bon, na botama na Lubumbashi. L'école primaire, maternelle et tout, na Lubumbashi. Ba na Lubumbashi, bayebi, lycée qui est le bloc 1, bloc 2, Twendele. Et puis, dans un peu dans le Kassi, na Mulungwish. Après, là, comment il attend la zernisation, les Mobutu aloba que Basho, Yomibali, Amindele, Babali, Bango, Bazabilo, comme on a Bango. Maman n'a pas fait une grande commerçante et n'a pas voulu ça. Après, tu y a Grèce, dans l'ère de Mobutu en zernisation. Puis voilà, Grèce, Paris. Voilà. Je suis l'aîné de 5 enfants. Je suis mère de famille. J'ai 7 enfants. Dans la barre à 7. Dans 7, j'ai 4 bacheliers. J'ai 3 masters. J'ai 2 licenciés.
Oasis beauté naturelle, Obi, et ça lui fait plaisir, cet enfant. Mais, on dirait pas, tosala ndenge nini po garder corps na ndenge ozalaka lokola mwana moko ya bana ba 30 ans. Je ne fume pas. Na fume raté. Je suis pas trop alcool. Je fais du sport, je fais la natation, marche à pied et je dors beaucoup. Yango esala ke Oasis azalaka. Yango esala ke Oasis azalaka ngebu ndengwana. Oui. Donc c'est Bon, clair moi. troisième question, Otunaki Solina Salaka. Oui, je travaille. D'abord, je suis arrivé en France en 1980. 1980. Dans le temps de Giscard d'Estaing. Et j'ai continué mes études ici. J'ai terminé. À Conflans-Sainte-Honorine, j'ai eu mon bac. Et puis voilà, j'ai postulé en tant que fonctionnaire à la ville de Pantin. Et j'y suis jusqu'à présent. Merci Oasis beauté naturelle. Vraiment, Batu Bakansaka Oasis, Azaka Mwasimoko, ya libanda salaka te. Banganda yo biga katinde ba qualifiera so ba bike moto zo pela nango. Babula bino ka buza basimoko ya banganda busala eloko te busenga ba ndezalaka so mbelanga mwa formule. Batu bakatsa pele mususu Oasis ndengwana. Mais Oasis expliquez bon non. Non, oyebi nga soki na kota na vie wana, j'étais pas dans cette vie-là. Parce que parcours nanga soki na kota na makambo wana, je voulais voir en fait le milieu congolais zaïrois, qu'est-ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà quoi, je voulais voir. De nature, je suis curieuse. Et de deux, je m'adapte à toute situation. Mutu omoni redi alobaki libanda eza katite. Voilà, libanda, je suis Oasis. Mais Nakati, je suis mère des enfants. Et j'aime mon travail. Je suis un responsable. Voilà. Merci Oasis beauté naturelle. Nena yeba susu Oasis beauté naturelle. Akutana na ba ser na ye, ba Loris, ba Meraku, ba Mapozo Kere, ba Mère Kwasa. Relation na ba ser wana ezaka ndeni okutana bango ndenge nini po bayamba yo na milieu. Moi en fait mutakoti sanga milieu te. Mututa ko sanga milieu. Mututa la sanga milieu. Donc nakiteti nanga na kota milieu. O confirma pe. Ouais, nakiteti nanga na kota milieu parce que le projecteur, les caméras, je l'ai embrassé depuis l'âge de 15 ans. Oui. Depuis l'âge de 15 ans. Depuis l'âge de 15 ans, j'étais devant caméra, les estrades, tout ça. Bon, après, comme à Kike, leur maman n'a pas la commerce de Lubumbashi à Kinshasa. Avec moi, c'est Liboso, à côté de ma foutambila na Lubumbashi. Avec Koya, Kosa, la commerce de Lubumbashi Kinshasa, n'a pas matanda Kudia Kubanza. Et puis voilà. Et de là, noko nanga me makanga na Molokai. Oya azaka membre ya Molokai. Le wana ba sero na bazola ta crayon, ba pantalon à velours. Na ba moniere. Eninga na Molokai to komi kuna ba sisi réunion na bango et tout le azaki fan. Et puis on a donné les deux na Lubumbashi, papa mbaye ko beta na Lubumbashi. Ba ina chala mwana. Ba ina chala mwana ba beta na cinquantenaire. Ouais. Ba beta na cinquantenaire et de là bon, c'est là qui a fait que na kota pe miliango à partir de kuna et puis après na kota na staff ya Molokai leur Kester bazo bengaye Jésus à l'époque. Oui. Ils ont enfants dans l'inter. Bon ça je parle en gros parce que pour le temps. Ba ko beta na intercontinental. Papa on contre et menea. Wana menea bazo bengaye Jésus. Ouais. Et comme il est bon parce qu'on a avec na staff nanga ngabité. Papa m'a kota maïté. Tombe tango boy. Et c'est assis papa m'a bandi, les papa m'a deux bêta musique.
Quand on a créé un moro boy, toi qui 15 feet au sopa dans la piscine, waouh! Et ça lui peut wouh et qui. Voilà. Donc ça y moi et l'autre moro boy. Donc c'est par là c'est parti. Donc yo soutenir le papa Wemba, yo soutenir Kester. T'es national papa Wemba. Soutenir papa Wemba. Si vous voulez ba bon si kozana papa Wemba au profita nini? D'être avec une très bonne question. Kozana papa Wemba, j'ai profité de beaucoup. Oui. Ça veut dire au départ j'étais une fille timide. Pardon? Au départ Nazarafi moko timide. Ouais. Et puis avec papa Wemba m'a donné beaucoup. Ça veut dire alobaki nangai aloba nanga lobi tu as na pesi aussi comme makambo ne bozo basikoyo. Yes quoi alobaki je t'ai fait connaître devant le monde entier. Fais-toi un nom. Donc misala mi fandi ça peut na place yango. Être avec papa Wemba ça m'a appris beaucoup de choses. Ça veut dire je peux m'exprimer devant 250 personnes sans voir les tracts. Être avec papa Wemba, ça m'a donné le goût. Parce que j'avais déjà le goût de prendre du champagne. Et on a partagé les choses ensemble. Ça veut dire, il m'a dit que j'étais une fille de classe. Moi, le champagne, j'ai commencé à le boire à 15 ans, 16, 17 ans chez nous. Et à Monique, c'est une fille de classe, mais il manque peut-être quelque chose. Après ça, on a peps mokowana. Ça veut dire que si on a bimi, il faut montrer ça baluka. Beauté naturelle. Après ça, on a l'eau. Ça veut dire que ndenge na zabo et une image ezala na koti place nini faut muta baluka kaka so ina sali likambo so ezala wow oui atikela yo mwelo moko boye si il m'a montré comment m'affirmer dans le milieu Alexandre comment m'affirmer dans le milieu et comment avoir une place dans le milieu tu comprends oui voilà. Et comment parler devant le public. Merci, Oasis Beauté Naturelle, vraiment. Il n'y a pas longtemps, hein, Ozaki, membre, comment Nene parce qui porte parole na yo. Au salamo pas papa Wemba mais au salamo pas ya wera la neri. L'air wana zaki namte. Non, qui porte parole et pas ya wera. Nena tolobi aussi c'était le début comment je suis arrivé. Na kota ki na milieu pour voir ce qu'il y a. Mais là na koti na moni lo monter. Na moni lo ka malunga te. Voilà, na moni lo ka malunga te. Bon, sauf que comme on tanga ki ba kombo Christiana Kwasa, Pepe Akunji, Mère Malou qui son âme repose en paix. Ouais. Mère Malou elle me portait, c'était ma mère. Donc naki moi nanaye. Ouais. Naki moi nanaye. Ba Christiana Kwasa, c'est la famille. Loris, c'est ma soeur. Ouais. Bah, mettez Weston. Weston, ouais. Namona ebino pe na matanga ya ndeko na bino mwasi Neli Bomei namona kinde bolela ki ouais que son âme repose en paix. Donc bateau na tangi ça dit déjà bambiaka ya poto. On comprend? Bambiaka poto. Ça net bakuya kuya o baye mikolo te. Tu comprends? Malolo eza archive, Oasis eza archive, Mère Malou archive, Kisana Kwasa Pepe Akundi. Ma copine Fernande, bah archive. Ma copine, ça fait longtemps la monnaie donc voilà archive. Les restes eza batubayaki na benga ka bakuya kuya quoi. Voilà. Donc on attend mettez Weston, Zuli Zulema. Vous comprenez? Ah, merci. Bakuya kuya. Qui porte parole, Ezaki, Iden Abisso. So, na lobinga, ça veut dire que Freddy Ngoma, Bertin Mosolo, Yaja Matundu, et Yves Bapa, Nangai, Ezaki, Lisolo, to Fandera, qui to lobino, to solo la kiango, na Malolo. Malolo, akendeki na kin, le basaki, limbisanga ma Chantal. Bilambo basaki nango clip wana. Malolo mutasomba ka kende na ngosaki ba yoji. Leo ni kabwana ki. Malolo to ta kekin. La kekin asali mission na ye s'il est réussi,
aye l'air aye to bite to ko fanda bote pas to soutenir yepo ouais avec par exemple na baisse moralement et tout il était pas bien ndela ba Freddy Ngoma qui est mon président Bertin Mosolo qui est Banque de France donc fondé Yaja Matound au-delà de la fortune Olivier Moukoul Loris la Congolaise Tobanda Gibongo les restes baye ko bakisa après voilà baye ko bakisa après donc on a été mangé par ma Jackie Watunda Tozolia et tout nga na utaka vacances na utaka Canada Tozolia Zachary Ayewana bakoti na Serge Kayembe bazo ba faut te poser ma question par rapport à makambo eleki wera boyeboye makambo lobaki na Afrique du Sud lobaki cultivons la haine voilà papi bon Bayewana Zachary atuni maman nanga est-ce que nako poser moi na no ba question maman lobi oui atuni nga lobi ma est-ce que oyebi wera nga bino na yebi ete na yebi etabino bakabwani basali boyeboye wana au départ basali boye mais ce que bazo sekaye par rapport à likambo lobaki gafa salaki et je me suis dit non et dis nos images oui le cerveau pense autre chose mais la bouche sort autre chose c'était un lapsus que Wer a fait là lobi mutu na mutazaka un accent na ye et ce qui a fait c'est le cerveau de Wer a pensé autre chose ou ne que c'est autre chose na lobaki kaka l'accent ça dépend de celui qui le prononce Malamoko et Kenda batumba bapine na bandal et de là Wer a comme kolukanga azinga na téléphone to sololi apasenga mwasi na ye abinanga merci ma pata lobi nanga merci en tout cas et tout ngabi pas de problème après Wer a ekoya to kuta na ye aye singa déjà partir à Kim pour comme il porte parole nanga il y a pas de problème voilà c'est comme ça wana ezaki na banini po batu lelo ba porter parole babime belé wana ezaki na ba 98 hein 99 par là 98 99 à 2000 hein 2000 les bakabwanaki na suna basuveni na date te les Wera bakabwanaki c'était à cette époque là ndeto 5 fan club na biso après Wera ayekoya bakangamaki na Londres tu vois à peu près les dates première entrée na bango de Londres à Paris voilà c'était là voilà merci balanda panda sangwa Congo bochu komona moi éclaircissement oh maman la biso oasis beauté naturelle asili mais moi j'étais porte-parole à Paris King Tequila était à King après King Tequila et Koya on était ensemble donc moi j'étais plus attaché à Wera que na orchestre c'était King Tequila moi j'étais attaché avec Wera mais jour d'aujourd'hui relation à la kitoko osa toujours porte-parole ou au Tiganas? Non, je suis resté dans les anciens, les sages. La Tigala sage. Au Tigala sage, c'est bien. Sage à la maison, mais il y a des intimes, les sages, les amis. Nous sommes les sages. Les sages. Merci, balanda pendant ça, Congo balinga bayo kamo mke ba masolo et sali bango bien. Obi non solo lelo. Non ba tout non ba question te hein. Non. Eh ben sikoyo mpona ko monopoliser parole te toto yeba sikoyo bandeko na biso o lelo yo bazolinga pe bakoma lokola oasis beauté naturelle ndenge sala kombo yo koyebisa bango ni oba okenda na ba vitesse moko boye. Oh mais bandeko na biso bazo ya on benga bango bakuya. Ujana te baya biela do baya biela quoi. Biela ça veut dire que webi ba classe wana kangama déjà. Et comment la mire à béton. Donc comme on peut m'ajouter. Ba qui classe en retard. Bana ba clôturer mo. O même ngana clôtira, ngai na Loris to clôtira. Oh, to clôtira. Donc tu ba oya sima ba ofula mala bango te. Ba ofula o monde
bango sala buzoba kotika la mutakala ko sala boye poka ga abima voilà. Alors conseil no ko pesa na bandeko ya lolenge wana. Oh yebi nga ba conseil na pesa ka penza te hein. Ede ba. Ngana lobaka ke. Elo nga na boyebisa bango. Oui. Au moins milliers eza bien. Mais pour pas respecter na milliers. Il faut osa mutu moko afanda. Ça veut dire ndaku libala bana usala. Ce qu'on a différence na sala yango wana. Oye di na image mo nga na minute oyo. Na Paris ata moko ta hotelema afinganga. Eza côté à base eza côté mibali. Na ndenge ni. Eza côté na répétant lisusu eza côté à base eza côté mibali. Parce que na tanga na bala ko bala ya alliance na bala na bota bana na ngai sont de voilà. Tu comprends? Sikoyo Oui. Ba fio bazo ya sika balukana nous faut s'affirmer, mais il faut s'affirmer avec quelque chose en main. Ça veut dire que aux un vrai Joe au salaka palais. Ou alors on compte à milliers. Mais quand on a une boutique qui boutique boy, on met la muscador hein. Oh Oasis boté la tirelle, d'ailleurs ba sikoyo. Pona ko sala combo. Ndenge Oasis boté la tirelle la yeba na ndengwana. Eza facile tout ça difficile. Bon Nangai c'était facile. Nangai c'était facile. C'est vraiment très facile. Pourquoi? Parce que je savais comment vendre mon image. Oui. Tu vois, je savais comment vendre mon image. Ça dit que musicien donc leader nyonso tout. Azaka na posa nanga. Pourquoi? Parce que nayebi ko vendre image nanga. Ya liboso yangwana. Pour moi c'était facile parce que nautaki déjà dans le grand école, ça veut dire avec Yemei, papa Wemba Fulangeng. Comprends? N'a pas déjà nam diak. N'a pas les cours. N'a pas les cours. Comprends? Donc à formant la pesa donc et là quoi na Zolo. Ataku wala babenga ngo comportement. Zoloko. Libela. Donc j'ai eu la chance de passer par là. Mingi bazoya pour passer la combo vraiment et dit nos images ça passe. Ça passe. Il faut on là sa musicien, on laisse ça y ou za makangu na ye. C'est la vérité. Ou là tu sagaye ou za makangu na ye. Wana arobi misayo. Mengai mabanga nanga boyo kango partout hein. C'est JB Piana, JDT, Ferré parce que ya solo ya ezaleka souple ndemona. Ben oui. Yanga na va souple. Pour la vie. Na musique comment se faire respecter surtout na biso basi. Oui. Donc déjà ngane na zaboy. So il na komi makangu ya leader mo ya musicien mo boye to lo ba Ferré to Fali. Na grandeur o Fali azozolanga. Awo kisanga mbala moko. Si. Awo kisanga mbala moko. Là on a mon faisait faire moi danser hein. Tu vois, il y a un dicton qui dit tout ce qui est rare est cher. Si. Ouais. Bon, mingi par contre là na ba musicien pour pas en mabanga. Mais elo ne roza ko futi musicien bon a boakio. Elo ne roza ke na charisme na yo, mingi ba na charisme na te. Charisme na zate. Bon ça je plains beaucoup. Moi basi pa kitoko quoi. Basi pa kitoko. Mais on n'est pas musicien à qui tu coupé quand on a libanga. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Ça me fait très mal. Merci Oasis Beauté Naturelle. Et ça la bateau quand ça Coco mana succès, que ça la combo est facile. Et ça facilité même na biso na média, et ça facilité. Et ça facilité. Et ça la sacrifice ba simbelango ba kisi. Ba musu ba simbelango ba kisi. Ba musu bazola na ba kolo ba site. Oui. Ba la ba kolo site. Ba musu ba la na ba musicien.
ba mususu bazoboma mabala na bango pona ba musicien ka pona libanga mais musicien soka ye akoleka na ye esili akopesa akotia jamais na ndako na ye akobala yo te po aza déjà na mwasi na ye voilà donc napesi ka conseil ke botikala kaka na kiamité ke soko opesaka ye mbongo libanga opesi ye soko opesaka ye bilamba opesi ye na biso basi soko opesaka mpe nzoto opesaka mpona mabanga yango te je te conseille non wana de conseil bango voilà de conseil non c'est pas bon c'est pas bien merci vraiment en tout cas émission na chose qui est bien makasi beauté naturelle lelo penda bayebi kozaka femme mon sage ntango osolola mpena pose explication na yo ezalaka kitoko na elengi bato bazoyoka baocomprendre alors mwa nungunungu mpe euti obima mikolo oyo ya bandeko na biso oyo basalaka théâtre nayebi te so oza courant nango ah oui bandeko na biso oyo batéâtre bakoma kobalabala basi ebelebele toyebi te mpo baganye quelque chose ou toyebi te basi mosusu babeli ba AVC basi mosusu babeli bamotema mpona ndeko na biso Mike la Duchesse en tout cas opese conseil nini mpona Mike la Duchesse eloko nakoloba c'est vrai j'étais horrifié et ça inga passe eloko nakoloba kaka Mike la Duchesse vraiment excusez-moi le mot pour moi c'est un homme qui n'a pas de couilles à modalité tu comprends à modalité poto eza lola te c'est vrai qui ne appelle feloté c'est vrai mais Mike la Duchesse place afandaka na Kisasa andimaka kia oya poto poni bakosanga na biso bongo pourquoi osana bana bato bongo mwana ngeleka wana Yolande baboti nde bana mibale et puis azoza courage akoloba on a se présentant na famille ya mwasi ata moko te mais mukandano ozi mpona bana obotaki na Yolande ngai eloko na koloba biso nyonso tu to boyikote batéâtre bakongolais to boyikote yango to se désabonner wana pesa nazo répéter to se désabonner na ba Top Vision na ba nini nyonso tu to boyikote neti ba combattant balobi biso pe biso ba mama ba kito telemela ba théâtre po ekomi nini po dossier la Duchesse Duce Kapanga de Londres pas sa fanda soki na makala soki na mboka nini yabaka onyata na Suisse mais de Londres ayebake na Suisse ndenge azaki mukanda po na ndenge bazaki mariage Suisse ebotolaka mukanda nga mpo na nga na beteli yango sete Charlie Malula abotola mukanda ya de Londres azongisa ye sans papier na Kisasa akende komela mai ya sachet Mike la Duchesse mwasi o Mike abali wana abaleli bana poto aroyande na Belgique mwasi wana abaleli bana poto bakozwa mwasi ya Mike la Duchesse wana boni boyeko ekomi nini Duce Kapanga mpe bazobotole mukanda wana ekomi nini yango sasa kuna bozotelengana na poussière bamemi bino na poto bomimoni bino na nini yango ye Mike la Duchesse mwasi oyo abali wana ayebi ye bandakala mponi abalaka ye tele azaka na Kisasa mpona nini abalaka ye tele azaka na Kisasa ata kozela ya poto azwa mukanda mais non ekomi nini ezalaka te etino ntuka epesa inga kanda moko koyeba te ezalaka nini boponi na Kisasa kuna boye bozi mikanda bosepeli botiki bana bato abosenga o pardon yango Fabricus banda asengaki fali pardon donc tosokomi kaka pardon epuis pardon azosenga na bopete nyonso. Merci Oasis Beauté Naturelle mais la maï parce que nayebi ke ça la passe na ba mama et bandi et pas il y a de Londres Duce Mike la Duchesse donc trois comédiens oyo baleki na ba étape wana vraiment ba comédien na condamné bino te mais na condamné aussi bino parce que ezoko elande bino yango bomoni mama so Oasis Beauté Naturelle atumboki vraiment bo ça l'effort bo ça la peine fort ya ko arranger ba situation wana
ndeko na biso tokosala neti bakombata basali mpona bamusicien tokoboykote théâtre nyonso na bacomédienne kolingaka mibali ya bato tokoboykote ngai nalobi na tokoboykote yango tosali déjà groupe na biso tokosangana tokoboykote nyonso sikoyo makambo oyo ekweli na bainonsa baza na bango na makambo wana te bakweli na kati ya makambo wana bakweya kaka bakweya bana basi na bango edino bana basi na bango na kisasa pour voir que mwasi ofanda na yo kuna na kei na ke mpona zwa mukanda mukanda moko milipa mukanda moko milipa okalisa te ke nabali mwana mwasi oyo tosala foyer libala nyonso ezalaka na baproblème elo ndi babongisaka te lelo yo langu sa okomaki na kanda kaka notumba ndako wana edi natanga mpe na kosala bongo nga mpe na kosala bongo nakanisi ndenge na bandaki na yo merci dino opesinga richesse wana mwasi abaleli bana poto aye nde kotikela bango mwasi na poto merci Oasis Beauté Naturelle Oasis Beauté Naturelle ambara kuzia mazolanda yo atuni question siko na bandeko na biso ya basi po bazokende kobalaka basi mibali na Kinshasa okoloba conseil ni okopesa na bango wana question ambara kuziama Ambara Kouziama, en tout cas, merci beaucoup. Des gros bisous. Et là, on a quand même ça bango que été à bango. Pour bango bazo kasa ke mibali ki sasa nde bazabi ya koleka na poto. Ngakutu na préféré baba na poto na poto to yebani. Mabala na biso kufaka te. Ambara Kouziama. Mabala na biso kufaka te ko ebela na malade ndenge. Balobi awa biso to ka fatigué. Mibala poto baza fatigué. Na lobi mbala poto baza fatigué. Kasi bataki sasa na ba mama na biso. Kasi baso bakenda kokosa mibali kuna bongo. Na basi na biso makamba kenda kosala na kisasa. Buso yo mwata libala okenda na kisasa kosa makangu. Ezalaka te? Mibali so baza fatigué la ni. Na lobi mobali nanga sa ngape na salaka. Mobali nanga za robote. Mwasi asadaptaka na vie ya mobali na ye. So na vie ça veut dire que na ndenge ya petit sexuel na mbetu ya mobali. Bon le mobali comme c'est cheval, Nicolo Nyot. Mibali ngo ya kinelo ni bazana ngwa spécial. Basaka bisala soto uta kuna. Fatigué na nini? Kwa kuna basala kate. Jeune garçon femme ka benda ka beauté. Abotia poudre abimi na 17h. Mais mobali za na temps on a te. Na kisasa kuna basi manzaka vernis et tout ça. Mais ici on n'a pas le temps. Tiko fatigué na nini? Non, arrêtez de dire des bêtises. Fatigué na nini? Tobala na biso awa. To boyani to kutani kaka bongo poto mesani. Tiko conseil no kopesa na bandeko basi wana oyo ba okende ko baotika mibali ya poto awa bakebala basi na mibali na Kinshasa après déception mobali so akebala na Kinshasa mobali so akebala na Kinshasa aza toro aza yuma aza ngotobobo atiki ne ba wazisa wa kene kala Kinshasa na benga bango ba yuma mwasi pe toboite mwasi so akebala na Kinshasa. Quand on base bakansa ke ko bana kisasa mbala ko ya on sala peut-être mentalité mususu. Tu comprends? Bon biso ba système tozo ba coup, ba choc. On se dit bon, atana ke na Brésil na bali brésilien, les musa ko sala kwa ndeko na zaki na été. On doit comprendre. Mais sikoyo et comme il koleka mingi na batu ya théâtre. Ngai pe na bala kana divorcé. Na divorcé. Mais et ça dit cap il faut pas les capoter à bango pour mbala sima ba bandela ngo soute. Merci maman Abiso Oasis Beauté Naturelle diamant le véritable diamant Gisèle Umba. Aolanda yo abi melama mai. Gisèle Umba diamant noir. Abi melama mai. Alobi abi na bisayo omoni makambo yo oyo to solo la oyo ya ba comédien
Ah, ça là qui émission on a douché. En tout cas, pour Tinda Batouba landango aussi na Diamant Noir TV. Natala Kiango, d'où na de Londres, na Duchesse, va comme un sans papier. Tala Ans Luzol. Est-ce qu'Ans Toyoga Makamunae? Non. Hermen Kassongo. Hier on a na Canada. Est-ce que Toyoga Mabenae? Bon, on va comédienne. Bon, on va comédienne. Nga Herman Kassongo l'artiste, l'air à Kobi, abi maman na Kobi na Canada. Ngabi c'est bon. Ngabi comme ka kolaksa vie privée na on internet té. Kolaksa moi si on est bon à gangue la qui est. Nabi kolaksa sous moi si na oté. Ça l'attention ndak na yo ba congolais té. Mais Duchesse de Londres na duche yeba ka ba eka pona mukanda. Wana yeba na ino. Mais si vous tango bango bayaka wa yo zaka sike batika basi na bona basika basi na Kinshasa to bayaka si batika basi na Kinshasa ezala kanini ezala cop na bango eza cop yena mwasi eza cop na bango bongo papa na nyoyo Fali Maswaku omona mission le kakite o alingaki cousine et tout ça aki na mwasi ne na ndako ave na fille moko boya sentaki siko asali correspondance na fille moko ya Paris. Yena copine bayokani ke ya kenda kolala kuna na flat soki fi wana yeba fanda kapwaza kamboko pa ya kolesa mwasi na ye. Tu te rends compte? Hein? Fali Maswaku. Ozomon. Eza comme na bango. Moi ça on demandait à céder pour éviter bon. Bilambe so ya mbongo makamunyo satiki mobali yoko fanda no MOK nga fena mbali. Eza comme na bango. Delo ngosi memma na mwasi na ye wana. Mimika yembe soki mimika yembe ndenge moko kende na ke na bongisa pi na ye c'est ça et comme na bawo. Merci Oasis Beauté Naturelle vraiment to comme presque na suka ya masolo na biso na sepeli vraiment na ndenge olakisi ba sentiment na yo na mécontente na yo par rapport ya bande ko na biso ba artiste comédien na osenga liloba moko Mike la Duchesse Olanda yo Duche Kapanga Zolanda yo na José de Londres ba Olanda yo okoloba na bango nini liloba suka pona bango na oye sa bango ke vraiment nazako sepela na bango baki ba garçon moko a bien po banda balongwa na kin ba théâtre za sou bien te mais ba décevoir nga makasi kanga moko te ba décevoir ba manyo surtout ya poto makasi moi vraiment ba remis ça tu montes dessus et là on dit ba bon s'arrêter nyoso ba bon s'arrêter pourquoi ba ba bon s'arrêter voilà je suis vraiment dessus donc des abonnés na basket nyoso tout to boycotter ngo neto saka série à visa. Merci. Oasis Beauté Naturelle, déjà meilleur. Azolanda biso. Nancy charmante, Matondo Alanda biso. Charmante de Chibangu. Nancy charmante, des gros bisous. Et charmante de Chibangu. Moi c'est Talo. Azolanda biso. Vraiment, naina yeba. Nalingi na yeba aussi. Pour na tokoma, et comme la dernière question de Solona yo. Ba comportement oyo bandeko na biso ya basi ba osala na ba couple na bandako aussi parce que ba vidéo belé zo circuler auto zo mona eza mingi ba mama ka ba osala ba connerie wana alors yo etake mama Oasis Beauté Naturelle okoyebisa ba mama nini soki matata eza na kati ya bolingo il faut to sala nini pour to zo solution. Et là, on a koloba na mona ki ba vidéo ezo circuler na koloba nanu ya liboso, ce n'est pas digne d'une femme. Tu comprends? Ce n'est pas bien pour na mwasi. Na ba désordre na mona ki c'est pas bon. Ce que sili, c'est vrai ça fait mal. Mais na vidéo na tala ki ezali mwasi alibala. Aboyi mobali, ake kokota libala et pas garçon atala ku moko boye. Tu comprends? Et pas atala ku. Sikoyo mobali asasi ne mwasi na ye mosusu
Yo ke pour ça ko ça nini nga pona nga vraiment ça linga passi parce que c'est une grande nga na mona ka une grande dame na mona ke moi ça ma bondeli akokoma na bongo te. Tu comprends? Et puis elle rezana biso tondi maka âge na biso makamsu to ko sala ngote edino tondi maka âge na biso makamsu to ko sala ngote makamsu to ko sala te po eza soni soka esimbite bokabwani so esimbite bokabwani soki omoni ke okoko bongisa bobongisi so omoni ke esimba te tika na yo po bagisement ya bongo osali bongo soki etindi yo ke otya mutumbeli ozomona po nga namoni kaka bakiti te me namoni sikoyo ke garçon afungolaki porte soki kiti wana soki mbeli wana ekotaki ye osali boloko mwasi alingi asala boloko atiki bana na ye mpo na eloko moko apamba ya fitilité mpo na eloko apamba ya buzoba ya fitilité otiki mpe bana noke boloko siko mobali yango azoloba mama ya mokolo na age na ye yango nazozonga yango mibali balingaka biso le boyaka bino boyebaka age na bino te bayebaka age na bango te siko soki toboyani nde nakomi ngao azizi nakomi mokolo to mwasi nakomi mokolo mwasi nazolambela yo bozolala na ye bozolamuka omonaki kimokolo na ye te omonaki kimokolo sikoyo le bokaba nde omoni kimokolo na ye nous les femmes faut toyeba mpe comment agir parce que mabongo c'est pas bon mbeli na liboko moto afungolaki porte oka mpe kotuba ye mbeli otiki mpe bana na yo. Merci Oasis Beauté Naturelle. La grande dame Rosette Bitou à l'Andabiso. Ah, Rosette Bitou. Ouais, la grande dame. Maître Matouda. Boumba, Diamant Noir TV. Maître Matouda Lingole à l'Andabiso. Vraiment. La marraine de la chape. Conseil Nino Ropessa. Véro Aubervilliers. Conseil Nino Ropessa na bandeko basi na bandeko mibali oyo baosala makambo lolenge wana. Nga nakoloba kaka ke c'est vrai eza pasi lero ozofanda na mwasi oyebi age na ye te oyebi age na ye bofanda ye boumeli le makambo ebebe ko mama ya mokolo na sens nini epi biso pe toyeba ke makambo bongo ça peut pousser loin oyo tomoni eza bakiti mais intention moni l'air kande yaka obosani makambo ebele oui eloko nazopetela sete yango wana toti kokunda rosi awa tokundi rosi te tokundake kwa nini okomona makambo na kosala amibwaki na balcon ko leo yozokende na décision nini totika makambo wana soki omona mobali esimbi toki mwasi ya libala esili fandela makangu na yo sala vi na yo sala vi na yo makambo na nga je vois c'est sale parce que une grande dame ne peut pas se comporter comme ça. Ne peut pas se comporter comme ça. Ne peut pas se comporter comme ça. Facebook et ma vidéo est comme au la vitesse, moi le bon malolo, le risque la congolaise, vitesse qu'on est capisé. C'est calme. Ils ont de partout. Mon balai est comme ça la démentir, boy. Ngabi ne prend pas les gens pour des cons. Yo ngo za batbazo. Yo les filmer au poster, aux autres poster l'intention mine. Question na tuni garçon. L'air à filmer, à poster. Ils ont une intention. Pour salir la femme avec qui il a été. Moi, ça doit vivre. Il y a un gars salir, mais salir, c'est quoi? Azuni. Attends, c'est pardon. Et rechanger le retard. Parce que l'image est déjà partie. Tu comprends? C'est ça. Et puis là, on a roloba. Tondi maka âge na biso. Et puis là, on a remettre dans le tête les sous-sous. Na poto awa mona bana batuka ya Oasis yango bakupela ba yaya o manke ba yaya bakupela ba yaya o manke ba yaya ngai yana ba ona sasni na sasni muso mona mikolo bakola kana kati na libanda te o ya Oasis awa na poto to tuka kaka 40 ans de go fetanga ta 20 fois mais ata dollar et matarape dollar pe matara si yo kanga maka wana to tika makambo wana omono nazoka makolo pass nakomi na diabète nakomi na tension kasi ki mukolo okoli
nzoto jeune vite okoli lokola pe olingi koloba age na yo te moyen bayeba pe age 2 ans te bato bazomona yo bato bazomona yo yebi na ngai te yo yebi age na nga Gisèle Lumba yebi age na nga Malolo yebi age na nga nga kosa na nga age na nga te Rosette Bituza yebi age na nga bato na nga bayebi age na nga nga kosa nga age te po ezonga nango nsima te ekendaka liboso oyebi franchement conseil nga na kopesa aussi na bandeko mibali oyo bolinga basere na biso ya mikolo po borespecta bango aussi sere akolinga ne yo mais respecte yo aussi parce que nga esalanga aussi namona petit na nga moko boye na sere na nga moko boye obike na ndima yango te si lelo nga mo natala mpenza couple wana naloba lemsunga nazoyoka kutu na somo ya kolinga sere wana mais comment petit na nga akwei place wana peut-être balinga allô oui ezalaka pena nini po petit ya moke akekangama na sere ya mokolo oui là je suis bien placé pour répondre yo oui omoninga nga pesa toujours exemple sunga omoninga edino mibali bakozala 10 mais sur les 10 il y aura toujours les plus jeunes qui viendront vers moi omoninga tout à l'heure otuninga achinanga oui les plus jeunes viendront vers moi pourquoi naza mukolo libanda mais na kati na mwana muke voilà Oasis obominga obominga koboma pourquoi dana ebisa pourquoi balinganga yoka mwasa mukolo aza ndeni mwasa mukolo netinga naza propre na kati na libanda nayebi kofanda na mobali tu comprends nayebi korespecte mobali parce que mobali ya 35 ans so akuta na mwasi ya 20 ans esimba te KFC banda midi tongo tipoko ka KFC un homme a besoin ya azala épanoui na ndako na ye akuta mwasi bien na pesa exemple Macron pourquoi kangami na Brigitte pourquoi bali Brigitte po ete ya bino po nzungu akala yango ebimisaka sosi ya kitoko Macron yo wana il a quel âge babota na Brigitte te mais alobi ye kaka Brigitte ayeba na âge ni lelo akomisi ye président po biso basi ya mikolo toyeba kofanda na mibali kolengela papa olingi nini papa boye ozopesa mobali place ya kimobali mais na bana na biso ya 20-25 ans bango te respect eza te luzitu na bakongo balobaka na mobali eza te oyo waziza na kisa mibali te koyeba mosala esalaka elengi moko boye eloba le grand mopao mais oko transmettre bango mwa sekele ya moke te mpo bayebaka mpe aussi bameka kosaisir mibali aussi esala mpe bien etake mama nalobi po wana ezaka fondation mutu mwasi nyonso autaka nango na ndako na bango eza fondation ngai fondation nazwa yango epai ya koko na nga nazwa fondation epai ya koko na nga na mama na nga mais plus epai ya koko na nga ngai azalakisa mibali te yango nazoloba lisusu awa basi oyo bazokende kodekonaka na kisasa na poto na Suisse kuna etomboki ngai na koloba boye basi wana batika biso bato ya libanda toyebi mpasi ya libanda tokota na ndako bango babima libanda po lisolo moko boye yo mwasi okangi mobali na mwasi te obandi kofaire souffrir mobali ni mbote ni bonjour okomala na chambre ya bana 6 mois ngabi mobali wana aza liboma po anini eloko nalobi basi ya libanda omoni mwasi ya libanda soki asa ameki libanda ya ndako ameki libanda ake libela me biso bato touti libanda toyebi kofanda na kati ya libanda toyebi kofanda na kati ya libanda
Merci, merci vraiment de passer un moment du temps qu'on a Oasis Beauté Naturelle. Mbala Liboso, Oasis Alobaboye, à éclaircir le public Bayeba, qui est Oasis. Et puis, Boye Baba Sekele, Oebimi Lelo. Vraiment, n'a évité la Rolobalo Nini Po, n'a évité. Faut que la pendant ça au Congo, hein. Et ça, Boye. Faut la pendant au Congo parce que, na ça va direct, na lingaraté. Mais comme ezaki panza sango Congo, parce que batu baye baraté et dit nos images avec Oasis. Ngai muna banda site ya panza sango. Ouais. Ngai muna banda ngo. Yebisa bango bayeba. Notre tout eya. Et dit no muta banda makambo internet. Orata kutu comme chroniqueuse. Oui. Mais bon Gisha. Gisha, ça va. Gishushou. La mona kala. Ça va, ça bien. Merci, merci vraiment Oasis Beauté Naturelle. Merci na yo, merci. Merci na babone nyonso. Ba continuer ko s'abonner na Panza Sango. Panda Sango Congo. Ba s'abonner toujours et ça la bien. Tout ça ba échange. Voilà quoi. Na sepeli mingi. Nzambe abatela bino. Bisika bino so bozali. Merci, merci na nyonso bosala rapport nanga. Ndenge bobonde la rapport nanga. Ma bonde ina bino pour moi je suis touché. Merci beaucoup, merci. Bon continuer toujours ko s'abonner et ça va bien. Président Adio Salem Bazolanda yo na vient ngai Père Bifalo. Père Bifalo na bunge espèce de landa. Adio Salemba. Na bisaki bango ba odoka. Na bisaki bango ba odoka. Oui. Père Bifalo lobi hein. Père Bifalo a lobby. Est-ce que maman Oasis Beauté Naturelle akoki kokoma na ete motei ate ya kada biso apo na ta journée moko na panda sango Congo abanda olekata na live opesi réponse na yani tema na muta makambo ebele je voyage trop na la pesa sur place te yango mais ce qui ta emonani tokota wana Père Bifalo de Bundes à toutes les questions là bonsoir Père Bifalo toko tema na voyage à mingi mais toko salango de temps en temps, il n'y a pas de problème. Si on a sur place, bah demande Nabino, n'a pas exaucé, il n'y a pas de problème. Merci, merci. Dernier mot, ma pose au cœur. Ma pose au cœur, bonsoir. Naina sur Sakake, nazo bête lango sous c'était. Tobalo kota na hiver. Bino bati mabala. Ndele ko mandolata kokola na ba jogging. Boti kama kambwana. Ngala isi bino Botika makambwana. Biso to libanda. Leto kokota na kati yo babwaki yo libanda tali yo. Wana moko ya basekele obimisi déjà. Yabi bale te obeta mon balasima. Balasima. Merci, merci Oasis Beauté Naturelle vraiment na sepeli ko yamba yo pour passer un bon moment. Isbovina yo vraiment na sepeli mingi. Mapozo kere apesi yo mbote mingi. Ngapela pesi mbote. Akoti na retard, abisinga ka koti na retard mais promesate Pacho Fabrice merci. Moi bambote na yo na bainiso oyo bazako landa biso o balingaka yo, o balandaka yo, Oasis Beauté Naturelle. Timbre fiscal, même ça va timbre fiscal au lobby langote. Timbre fiscal. Prochainement. Hein? Bon, timbre fiscal ezali Balasima. Balasima bakoye ba timbre fiscal. Panza sango Congo bilili yoka oyebi kaneza la radio mon frère. Rosette Bitouzi. Bon, ça j'oubliais aussi Loris la congolaise balobi malolo vitesse koleka fize. Vero Mango Yumela, Mimi Chikeva, Fernande de Copine, Kisana Kwasa. Bah gros bisous. Aussi ici. Merci ici. Merci, à très bientôt. À très bientôt. Merci. Balanda Sangongo, na okangela bino Oasis Beauté Naturelle.
fallait qu'il va travailler aussi dans 5 étoiles de love. 5 étoiles de love a participé à une émission. Yango vraiment émission eleki kitoko mingi. Soki bo sepe na émission oyo. Bo telanga moi ba mitema ba cœur, moi ba cœur ça la bien so bo sepe na émission oyo. Moi ba cœur ça la bien. Vraiment pour la soki ça, ba mbote na ngai le véritable diamant noir Gisèle Ewumba. Namoni mapo namoni déjà ba mitema ngo yango na lingaka mingi. Yemoko 5 étoiles de love, 5 étoiles de love, Otobengaka étoile d'amour, 5 étoiles de love, Bibiana Strela, vraiment Benitoko, na peso bambo te peso Ali Blanchard Doka, merci Blandine Ntumba, merci Oasis Beauté Naturelle na ndingo participer à l'émission ngai, merci frère Gédéon Kafuti, merci na ba union so obolingaka edino image obolandaka site na pendant sanga Congo na edino Bilengi TV. Vraiment, na ebisibino to sala ba surprise de belé. J'ai dit tozabongona kangala machine de guerre ozabongo kacher na biso ya Congo RDC tobeta na mutu boyebika ga live na kangala machine de guerre ezabongo jeudi na 21h. Étoile d'amour akoyamba Cyril Kina asala batmi balé akoyamba entre Cyril Kina ou Trésor Ngando. Étoile d'amour à Koyamamoko na bango vendredi et le jeudi tout ça bon on a quand la machine de guerre vendredi et dit nos images ça bon on a arc-en-ciel ex ancien musicien à Marie-Paul Togoyambaye Tata Loge merci vraiment merci Tata Loge merci Tata Lologe merci malgré tout malgré mais naozelaka ka Tata Lologe merci Penza Luison pour tout merci Bibiana Strela encore merci Maman Paulina bambo te passe aux ali. Vraiment, na FCB notre ça émission moko éducatif awa to pesa live de valeur live et aux valeur na panza sangwa Congo na Edino Bilengi TV na FCB tous les petites sœurs bo monara ba chroniqueuse tout au bossa la live na bango bossa ba demande na bino na panza sangwa Congo bossa la ba demande na bino na Edino Bilengi TV na posa na bino to travailler ensemble boyibika panza sangwa Congo Edino image azala ba na ba directif na ye asala pona musala na ye bande ko nyonso oyo bosala misala na bino na net vraiment o sa ba émission na net bo contacter Edino image na za wana pona bino to travailler ensemble pour to kumba musala na biso liboso. Merci la grande dame Rosette Bitou, merci Venanga Dio Salemba président mon président Mapozo Kere. Ah, mingi olo bezana ngote vraiment Richard Langele na kata Luanda ka bientôt pendant sangwa Congo na kata Luanda ezo banda karaté. Thierry Kinanga merci vraiment merci ça fait longtemps Thierry Kinanga opeselanga bande ko nyonso na rouge bambote mingi Nouria Amole merci vraiment to comme na suka émission na biso étoile d'amour top modèle des médias na bien que vous êtes très fatigué fallait que tu intervenir ou intervenir dans l'émission oyo mais la monique est vraiment et ça mériter le lot pour quota tout ça na étoile lobby tout ça na invité surprise quand la machine de guerre ça bon jeudi vendredi et d'une image à Koyamba arc-en-ciel étoile d'amour à Koyamba ba sa père na émission père Céleste Nikens Bayaka asa lo bakit adoki saki badokaki émission dokaki na ndinga mukete et les gars qui toko kibokolo et bana di nzongo Kibokolo et Sololaki vraiment mingi olo bezate bino so bolanda ngai na sepela na bino mingi Gisèle Ewumba umela étoile de love top modèle étoile d'amour 5 étoiles de love tala ba grade nezo ko mara belé Moussa Kolilamine Donfo merci vraiment on est ensemble tous à toujours connecté tous s'abonner na 5 étoiles de love, tous s'abonner na Panza Sangwa Congo, pour le bon na masolo bien. Merci, ciao. Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa kende donc yo leki.